Osimia limeti pembene sase papa sueno nini. Babo makamoto na petro te polamba na babola esengi makala yo ti mabanga. Edgar Mvumbi papa na soki osali bongo wanobomi moto bolingo nanga. Mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone. Soki ezotambola basheri bazokwea mayanga. Na retrouve douce tendresse affection epana yo. Nasalelo nini pondi make na kupendaka sana. Shitakwacha pelende wenjoro yangu. Dans mon cœur tu occuperas toujours la première place. Yaya nazali komituna, est-ce que il faudra toujours soki okei mikili ya mpoto to mwana mwasi abali, que ça soit ici kazali na Kinshasa to pe na mboka ozali, ezalaka important ya kobengisa baboti na yo mama na bino aya kovana ndako na bino na ndako abona to bona kaya mingi ezalaka epa ya bayaya abati okomona boye abali mama ya kovana na ndako na ye pendant maman est couvert pendant quelques temps. On peut encore comprendre ce qui moi si aboti au monde à maman aye batchaema ya moto. On peut comprendre. Mais est-ce que ça n'a pas conséquence? Pour la conséquence dans le coma comme bilinga mususu. Il y a des autres qui ont été là au France, c'est que si vous tout pour soi pour s'arrêter, de quoi pesi di solo papa fiston beta di solo o ya ngai. Na linga ko beta ngote mais je suis obligé au beta ngo. Na ye na bengi sa mama na biso na Kinshasa aye na poto. Na ye ko kuta mama na biso en flagrant délit, à pleine action, na mobali oyo ya ngai. Pa fiso makambu ya soni et pesi pasi na kokai koloba ngote mais je dois le dire. Pona été ya bande ko mususu. Bantu o balingaka te ba mama mobali na poto batika na Afrique. Voilà la raison. Oyo pe abengisa mama na bango to papa na poto basalaka angele po oye komelingai aligite ekomela bande ko mususu likambu ya somo boy yango lisoto kobetela olelo awa bokota papa fiston azali bongo en direct na éviter qu'est-ce qu'il va pas faire la technique. Est-ce image azali bien image oyo biso zo azali bien ça va so azali kitoko bokota makambu ya somo to kolande yango awa na émission ya lelo. Est-ce que makambu oyo euti kosalama ezali kaka makambu ya lien familial te? Est-ce que baloka bamona famille yo mama obimana mwa mobali ya mwana na yo oyo eza koloka to nini je ne sais pas. Tala makambu oyo ekostandisa biso de kota biso na ba lien familial na ba hôtel familial oyo na suka ya lisolo to rokotisa mosali pasteur to pe prophète Chiko Shembo akoya kosolola ko continuer sur ba hôtel ya famille. Il y a certaines personnes oyo baza koloka na famille na bango bakabu esala baka somo nani ya lokayo na famille na bino baninga nyonso bazwa yo zwa kate. Ya lelo mokolo ya samedi saint Pâques déjà ba oba kolanda futa rediffusion mokolo ya dimanche bokolande yango mais lingi bokota bosala en direct pour la boyo kalisolo oyo ya lelo. Mbote na bino bandeko balandi ya radio Lokole télévision bisika nyonso tubuzwami. Merci na confiance pe fidélité bozali kopesa programme oyo radio Lokole masolo epai wapi chaque fois tokutanaka kosolola makambu oyo ezali koleka na communauté na biso africaine. Mingi biso batu oyo to lobaka lingala to pe toyokaka lingala yaya ozali na boende ozali na mbandaka epa na mbandaka na yabakite ti lelo ba mbandaka ba osala taxi ya vélo eye pesinga short de poule na ebite mutabusa ka moto benga bana wewa bana wewa siko bana vélo bana nani na mbandaka ba na vélo ti lelo transport na vélo et pesinga mutuko soya pour sa karaté de kambuté sur le temps. On va revenir sur ça dans nos prochaines éditions. Yaya ozala na Kisangani, ozala na Kinshasa, ozala na Maluku, ozala na Suède, ozala na États-Unis d'Amérique, na Venezuela, partout ozali yebisa bande kobokota papa fiston azali bongo en direct pour kosolola isolo ya somo ya pasi pe mawa ba mama pe bokota sa ba mama soto ozali na mama na ozala na poto tindela émission oya kota
Vous avez une maman, avant de kubako, tindela émission à côté. Peut-être on a une intention, vous savez, on a intention aussi là. Il y a les cambia somo de quoi peut se pas fiston. Couper sa combo dans gaïté pour aller solo ya soni ya pas si peu mawa. Mais je suis obligé. Ya koloba yangu. Po makambo de kala mukili somo. Papa fiston, tant yo baka, nous vivons dans un monde où il y a plusieurs mondes. Ozala kana raison. Tant yo baka papa na yo agoko mandoki na yo, mama na yo agoko mandoki na yo, ozalaka na raison. Nakanga mama oyo anga ndoki ya vina ngai to ndenge. Papa Fiston nga na France ça fait 27 ans. Nazalaka na France papa Fiston. Mais au fil du temps nazonga ka Kinshasa na yaka France, est-ce que c'est important? Na yaka France na mobali na ngai. Mobali na ngai tu na Kinshasa to bundi. Nzambe ya na biso grâce olungo ya Kinshasa zaki na bana mibale déjà to komaki na poto pe to boti bana mibale ça fait 4 enfants. To sala kana poto papa Fiston mais de temps en temps na kendaka. Mais il y a eu un temps au komona moko papa bopikiliki babokundu banzoto moko ezokendi. Moko bopikiliki ezalité. Mais ça se comprend. Na ba misala oyo ça il faut on top de. Naba misala oyo basala kana poto ça perd ezalaka deux fois. Papa moko mopikili kezate moko kozonga. Tangu na kendaka Kinshasa na expliquer mama mais siko tala moko okomona papa pena bopikili ki ezate nazo comprendre te na boina osala des choses dans ndako libala na ete wa mais bino bana mikoro boye bakate okosala des choses de ndenge nini. Na misala bino ya bato poto wana ezalaka normal. Qu'est-ce que tu dois faire? Mais bakisi ya bokoko ezali awa. Mama keina wenze batete asombi asali ingrédient. Ya to kanta ki lokola na kalande bane koloba. Non ba Swahili nde basalaka ba Chelsea akosakana te. Yelingi mwasa mu Swahili. Basa ba Swahili basa ba Chelsea akosakana te. Nzoka na ebite za évolution. Toto bana koyeba te. Nzoka bekolo nyonso tuzalongo ba Chelsea. Owe bande. Mutu na Chelsea, asipontaka Chelsea, asipontaka Chelsea. Te mama sala solution. Mama sala solution a tie. Non oyo ndenge zali awa soki okei pesa papa sala cure. Asaleli papa la donc oyo papa a tongoli na jour à liboso. Aye ko tongola deuxième jour. Aye kotongo la troisième jour et puis abandi ko baka oyo ya solution na solution ya soki bo pikiri ki bo kundu na te kufi benga biso ko solution okozonga pena doto kolongo te. Voilà mama sali solution wana apesi ngai baba Fiston na zongi na mikili ya mpoto tangu na zongi na mikili ya mpoto papa Fiston na MC papa yaka ebele okupona papa bo pikiri ki esala te bo pikiri faut naturel au monde papa très fatigué bon alali na yepi bo pikiri pe boyi même si tellement et boyi pena isenga rappel moi ba soin eno papa asali kaka ndenge mama lobaki atongoli asali boye abandi komela iliko na nga bakisi alo vera ojo alo vera otie na ma vers moi ba bolo alo vera la bazei wana rekomela yango et puis ameli ba bilo basala ki batanga wisi papa Fiston papa zonga pena lokola mwana 13 ans 42 grammes pas zonga lokola mwana 17 ans papa zonga lokola mwana 13 ans c'est bon oh papa pesaki. Et puis c'est moi qui zoom na évité ngai moko na des fois ba makambo ya vie conjugale ba mettre la kayango bato ya libanda te ya do taba j'aime pour partager vidéo la vidéo o yem ça ba ne ko kota ibene ko kota biso so awa na radio ko ko bandi mission to kedaka mala moko straight ça radio ba so avandi taison le ka kota te nous c'est une chaîne de télévision quand on commence to partager ba ne ko ba kota o pas qu'on a la rediffusion, il n'y a pas de souci. Mais donc, on a déjà. Tellement papa, comment qu'il a performance, makasi, na bête la pire ngai. Et à pire, à la raté, ma camion a dit conjuguer, on va mettre la moto. C'est ce qu'il y a. Tant on a bête la pire ngai, et pour ça, là, que pire gawana, qu'est-ce qui était passé? Qu'est-ce qu'elle avait fait? On ne sait pas. À combien de bimana mobali oyangai?
j'ai vite compris que alinga ameka na performance ya sala ndenge nini. Tant on est ko timbela to swana makasi na camarade na ngawana. Après ko swana wana bua to kanga pe binemi. Mais papa azongaki mutu normal kaka ndezala. Au fil du temps, papa na biso la Kinshasa aye ko kufa. Tant papa kufi akei kuna da pesi pasi bande ko bakenda mama tikali moko na bi mama tikala ye moko boye bien te. Bon, la kosoana papa so na comme ça ba démarche mama sala nini mama aya mikili poto aya na poto. Ezarande wana baike okomona mama tikali ye moko mobali na ya kufi bana baza na poto bango nyonso tu baye ko bano mama ya poto ebele babengisa ba mama bango na poto ndengo wana. Misusu pe basala mkibute ya mabe mama zara na Kinshasa na papa au moins ba bengisi mama batiki papa ye moko atika la kuna mande bakitoko te soit to bengisi papa na mama baye bango so balé soit to bengisi bang moko comment ça moko bango te mama ko ya vacances azonki aya ko va na poto atiki mbal na c'est pas bon à moins que mobile na ça akufi to mo na kufi oyoya. Bref papa fisto tangu tozongi na Kinshasa. Est-ce que vous avez une image qui est bien? Image est bien. Est-ce que l'image est bien pour la transformation de l'image? Mais pour moi, live image est bien. Image bien, mais la audio, tu peux solo pour osman. Et vous partager. Tant ou moi, moi, c'est pas son qui peut la France, à son nom, Malnaï, en tout cas, mon dit, papa, coupier, consort, boyer, n'en a besoin. Bobenga na nutena to bandi ko benga te. Bobenga na nutena to bandi ko benga te. Là, ça a besoin. Oh, bazo benga, nous sommes en pleine émission, en live. Nous sommes en pleine live. Papa et maman, il faut y aller. Tikaliye moto, talaboye, amenez-moi notre téléphone là. Talaboye. Bon, voilà, c'est à comprendre. Bref, papa, Fisto, to bandi ba démarche. Il y a papa, il y a maman, pardon, bref, maman yé kouya. Tant maman est koma. Maman est koma, nous sommes en pleine émission, na plein pas. Tant maman est koma la France, oyambi pe maman na aéroport to kena ye no stomac et consort ça va maman ye pesi moi soulagement et mutema na ngai kiti maman sikoyo aye. Tant maman sali kaka 1 mois et demi. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Alors, j'ai constaté que mobali na ngai bo pikili ki ba bokundu ba nzoto ekei. Et ça la sous ndenge za ki libosote. Et ça c'est qu'est-ce qui ne va pas? Ni boy. Bon maman lobaki er moko ko za la paix naturelle. Ba misala o ba sala ka na ko telema ko kusa butu kwa et ko za la mekozomo. Nazeli pratiquement 1 mois. Bonjour, Pasteur Dieu. On est ensemble. Partagez, Pasteur Dieu. Merci. Bonjour. Là, c'est dit 1 mois. Namoni et Simbati. Mais maman. Ah, maman, heureusement, où tu y ali awa. Tala, papa, bo pikili ki ba bokundu, et zongi li susu, et ça la te. Oh, maman, et ça la te nengeni. Ouais, d'ailleurs, on a tout dit bekake. Et ça la te nengeni. Oh, maman, et ça la te. Non, ça fait 1 mois. Et ça la ça fait. Et kamute me heureusement pe na ki na moma nzete na ngai awa on va essayer ya ko soigner papa. 1 minute. Une minute. Voilà. Et comme ça là que Abi ça va, n'a reçoit papa. Et qu'est-ce qui a fermé de la chatte? Qu'est-ce que maman fait? Maman saliba solution na Ewana. Maman saliba solution na Ewana car on ça là yo conso a ça la solution. Et suis-moi temps. Et pendant ce temps la fille qui n'a musala balaba qui n'a classé conso et on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé.
Tant solution après 4 jours, si apesi papa, apesi sa papa, papa sali kaka ndenga salaka, bo pikini ki ba bokundu ezongi. Tant ezongi, tu comprends la tanda. Qu'est-ce qui s'est passé? Na butu so ki ekoki. Mbote na yo, Katika, Katika Tos, 68, bonjour papa Pelende, mbote na yo, à toute la famille, maman, mamie, Kabouya, maman, mamie, Kabouya en France. Bonjour maman, mamie, on est ensemble. Tout partager à tout ça live. Partage tout ça live. Et la fille avait commencé à remarquer ceci. Au moins, la bouture, elle moko, à comment mobala koza ate, et puis avec mobala qui est se soulager, toi qui nzogoine et tout le monde bakei. Merci beaucoup, Pasteur Dieu, Nzamba Pambola, Papa Mbela Peyo. Nzoka, quand elle a remarqué ça, trois jours remarqué, souvent pas on est bien pour remarquer, mais comme le rôle fréquent. Mais la tongo peut en Kenya, Akei Moussala. Ake Moussala. Mobali pas Robima, Ake Moussala. Maman, le Ganamoi, on ne sait pas, mais maman a bango à botier. Abana et Kotika Nanda. Maman a bango, et papa fiston, maman a mis son aïe, 45, 43, 45 au sort. Ngai, Naza Fimoko, il y a 20 quelques. Il est trop jeune. Trop jeune pour être trop jeune. La course est à 30 ans, à peu près. Maman, tika la kanandaku. Ngana kendaka musala. Mobile pas kendaka musala. Mais na butu, na mona kamakamwa le 42 mois. Qu'est-ce qui s'est passé, Sikabwe? Ah! Tout le monde, mobile commence à bimi na butu. Azoyate. Jour moko na kei, on va la muki, on va la moni à la muki na butu. La moniete, la lukie partout la moniete, la ken ensemble la moni, on va la vendre à haute la télévision. Mais là, qui l'autre a beaucoup sur la torsini. Mais il faut noter la télévision, on a l'information, bon, ça va. Pour la suite, au zongi, au que à la chambre. Et comme il fréquent. Si quoi, papa, et où même il peut attendre 1 mois, 2 mois. À comment ça, bon, presque, à ta semaine, à ta 2 3 fois. Je me suis papa, à la muki, moi, la boutou, mais il y a la télévision. Na lundi, na salon, ça la télévision, na mon yéti. Bon, bon, bah, le ça na keibo, la fumole salle de bain, bon, bah, ça te va faire bonne nengeni. Papa, ndako na fusana 3 chambres, salon, sur Bana. Bala, la après, c'est bon, je suis kamoko. Je suis souvent na pesa maman Saïmo. Papa, fiston, na poussa ndiga par curiosité, j'avais même pas l'idée. Pembeni ya chambre ya maman, na yoki, bah, on sait que bah, en pleine fête, bah, mouvement, bah, je me suis dit, oh, qu'est-ce qui ne va pas? Mais maman, oyo, à côté ici, papa, moussou, awanga, yébité, to nengeni. Mais, na sa le la zongo na chambre, na monité, ah. On va la lukina sa na monité, na bimi libanda, na nenga so ya kimchwe kwa ba telabi, non, c'est pas possible. Est-ce que, et go sa mbala nga kuna, na eko zonga papa fisto. Na fumo li porte. Nukie, na moni boye. Vous savez ce que j'ai vu, papa fiston? Ma mère en pleine action na mobile o yangai. Mobile o yangai, asa presque ba même âge pe na maman o yangai. Yaya, kemba na mobile rapé mobile car so équipe laisse rapé malamuti. Et puis ko bo taper avant. Ko bo taper avant, ba bo te ki trop ça rapé mon bilinga binga nzi. To bali mobile pe na oya ko na maman na bango za mobile o ya yetu en pleine action. Papa fistona ganga mama pona nini boye. Et ba sutuki. Mais avant ba sutuki qu'est-ce avec c'est que son nini ba continuer ti ba jouir na la côte na chambre na boya ki mouvement na bana bayoka je n'en revenais pas. Et ça les solo ya pas si mon tout faut mettre la vie ngo pona to pénible ma toyi. Tiens comme ça là mobile il peut sikoyo tango asilisi wana azongeli nga pe na chambre te. Ake na salon aketa na TV. Tia moko ayo ko na chambre na fani nazo ko koloba mbale logo moko te. Mama tikali kana na chambre na ye. Papa fiston somo makila na mai sili ngai, je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire, mais éviter na kusuka ndenge nini. Elle moko la tongo on va lui faire sokol. Atende ki musala te papa fiston na ko katela ki somo. Donc, ils sont. Mobile les personnes que la tombe wana a tout le monde appelle au moté a juste parce que la à quel épée musala
na tikali na mama fara fara mama okobima na chambre te mama okobima na chambre te nga na koteli mama na chambre mama qu'est-ce qui se passe eloko nini oyo osali wana c'est ainsi que ma mère me dira oh mwana na nga limbisanga en tout cas eza ngai te omoni ntango baki mobali na yo bopikiliki bakumbesa te bala liboso nasalisaki ye ekonso etango obeteli ekalisana bala camarade na yo ndenge na ye awa omoni papa na bino akufola nga moko sikoyo ntango nasalaki ndenge wana alors nalingaki nameka natala soki okosala très bien mama olingo osala nini omeka to opesaki nga na pie déjà nga na ye kose plaindre nasaki yo teke esali te osali boye mpo na nini osali boye mpo na nini talaka mama moyena baotuna mituna ebelebele eza te mama osali boye mpo ani obomi ngai o ngai te nalingaki na ede yo mpo nalingaki te mobali na yo akende kolunga mwasi mosusu kolobaki ke alingaki camarade na yo nalingaki te falaki nga mona assure ke eloko wana esali quel genre de nayebi te bandeko tya commentaire wana okokondane mama to ndenge parce que âge ya mobali na ye mobali eza âge presque ndenge moko na bamama na ye azapeta mokola mama ya te ba 2 ans 3 ans boye pasi yaya bapesala kokaki te nayebi te na kosala ndenge nabenga na mama na ndaku nasala ndenge on ne sait pas mobali ye kosonga na poko wana alobi eloko moko te mpo fuska toswana ya kosakana te tellement toswana na bengani mobali na nga na ndaku na bengani na ndaku mobali azwi valise na ye coïncidence semaine wana efalaki basala na Hollande lobi nango après 2 jours mobali azwi valise na ye akati ake Hollande aki Hollande nga natikali na mama na ndaku mama nasolisaka ye te eloko moko talaka mama natikali na position wana papa Fisto nzoka mama asolaka na mobali na ngai je me suis luka mama boye na luka mama na ndako azate pesi nga kobanga mama azate nini ala na ndako tele mama oya kiwani na luka mama kana pena isimbi tese bakangi ete 2 jours mama mona le 3e mama mona ate papa Fisto nini camarade na nga moko asala kana Hollande ayebaki mama mais na beki sola pa mitutu akuta na mama na Hollande na supermarché na mobali oyo ngai bato mokili makambo mingi na lelia mama to partager mission s'il vous plaît partager mission oyo te ya bino ya ete ya bato ba bengisa ba mama na mongo mabaya na bango kamara bengi aboni on sabie mama ino Hollande awa ebisinga mama ino Hollande me mama na luki awa o te mama na mwe mama na Hollande na mobali na yo o mwana mobali na promesate epesi ngai mutu koswa kosakana te papa Fisto na betele pe camarade wana lisolo te mbote na yo Ilo Bongo, bonjour, on est ensemble, tout partager. Voilà, on est ensemble. Na lalité doki. Na meki ko benga mobali a bloqué ngai. Na benga mama a bloqué ngai. Papa Fisto makanze suki ngai. Donc mama oyanga na lungwe la kisasa na ye na poto a boto lunga mobali. Somo. Na kobanda kobeta lisolo wana ndenge nini pa batu. Na benga ba mama leki na Kinshasa na expliquer bango nani akondima makambu wana ti mama kuluta silika loba ye makambu atika te akoma nango ti pa mwana azalaki na kwa libala awa me ando sala busoba bana alaki mwana muke ye ko zwa ka mibale ba camarade na ye akoma tie pa ya mwana oya ye ya likambu ya sobo Papa Fisto na lingi kutu situ wana te na yebite mobali na nga akoma na Hollande na yebite ti siko azalaka na mama na ngai to ba kabwana on ne sait pas siko mama na ngunda na ye koto ba obenga il faut kende pour se dire ngunda na ye moyena kena mama ezate mama azata monde na te ba oti na nga mikana na mama kuna mama numéro ele kate na bika na Hollande Papa Fisto beta di solo oyo mama ata kima soki pa tala mobali na ngai soki pa mama sana ba akokuta no 50 ans ba 40 ngani ba 45 ba 46 akozo apesemi akobota peti ba 40 ngani wana est-ce que ata soki mobali na nga on ne sait pas
na sala ki mabe ndena longola ki mama na Kisasa na ye na poto na ye bete na komi na confusion beta quand même lisolo mama isika tadi kuna ayala na France awa na memba ya zo mukanda ako mata legal ako na mukanda na za la sur soka oza bobali wana azui papa Fiston kaya boy eske ngala tata bana oyangani soka linga zongela ngani na zongela ni susi to na zongela sute mama soka zongi ata ndimi ko mukanda na vandi sai suna ndaku na ngai to na vandi saite epesi ngai mutu koswa tala lisolo ya somo oyo epesi ngai mutu koswa yango nalobaki no lisolo oyo tikana beta yango tangu tokotala na ligne na prophète Chiko Shembo lokola wane kolobela biso makambo ya singa ya famille hôtel ya famille peut-être eza hôtel ya famille te baloka bango na famille te tala likambo ekomeli mwana mwasi oyo na mikili ya poto bino bato bozala ba parents na wandako na bino moi je ne comprends pas eza kaka bon eza oyo pesa kana ngo bona o mama ya mobali ya uvana ndako ya kuvanda wana mais mimi ça mama ya basi otiki mobali nona ndako kule ufana ndako mwana ndeni ata kumbali na kufa vanda na ndako na yo ata no sala kano omona mwana bino ya mwasi ya bali akeli bala ono to pesi yo matabisi mais male bino ya mwasi kedo ko bokola yi mais tant bo pesi ele ka mwasi na ndako ko bokola yi est-ce que bo kabalo mobali na ye mwali tabisi te bo pesi ye dese mwasi te soka sigi dese mwasi wana bokolo bani ya saki mabe asa mabe ndeni siko soka bimina le ka mwasi pali mabe na ebite. Bon, on suppose que obi soka bimina le ka mwasi na ye akosala mabe. Bon, to bona ka ya mo salaka ono ya so botate ba pesi ele ke ono o so botate moi na so botate malibala te to pesi ole kinaye bota na ye mwasi o pembongo te to pesi o fele wana za sone tindeni to ya kufi basi ba boti bala no ozala mbongo te to préférer zoa ka ndeko na ye yokola si a ndeko na bota ki o pembongo te aya ka continuer aboko na bala ndeko na ye. Nous vivons dans un monde où il y a plusieurs mondes. Ils sont là, ils sont là, et tu as vu, autre je crois que si vous êtes prêts, on a déjà un prophète Chiko Shembo, où il y a un hôtel, la famille. Bobengi biso ba ike, ici là il a continué. Lelo après awa, tu as fait le téléphone. Tant que tu as fait le téléphone, beaucoup ben un numéro sur la télévision on a dit. Beaucoup ben un numéro sur la commentaire. Niveau de la commentaire ou aller liboso appel beaucoup ben un numéro so que monsieur Silinde beaucoup ben un numéro oyo et comme ça là et ça là au bas de votre écran. N'ayez pas la bino prophète Chiko Shembo mo ça ni mbote na yo. Mbote papa Fiston Pelende na landi le solo kitoko. Voilà, le lomo ko ya samedi saint demain déjà c'est pour commémorer Pâques. Oh, c'est la résurrection, il y a Jésus-Christ pour commémorer yango. Ba yeke ba tuna kama ça ça kufa. Alors c'est pas non, et la nous commémorer kanisa. To kanisaka. Ba ndeko belo ça la célébration, il y a pas que le belé et ça honneur pour na biso ya koyamba yo sala nzambe le lomo kolo ya samedi saint. Oyo ki lisolo to le to beta lisolo oyo et coïncider parce que tala makambo oh mama sali mwana na ye. Est-ce que ça dit que makambo ya hôtel ya famille Nzumu ya famille tondenge nini to pesi maloba epai na yo. Bon na olomo muke avant na kota na message na ya lelo par rapport ya ka oyo mama abimina mwasi na mobali ya mwana na ye oyo ba se retrouver na ba même âge déjà mama na kata mama eza déjà na ye moko mama adana ba sémence ya sorcellerie déjà clair. Maman dans la sémence ya sorcellerie et yende maman muto a dominé mobali ya mwana na ye na sorcellerie na ye afin que a récupérer mobali ya mwana. Donc mobali ya mwana za na se ya mvutuma. Alors eloko o esalami sikoyo ezanini. Eloko esalami d'office mbala moko eboti lien. Parce que le rôle eboti lien ba benga inceste. Eboti inceste oyo papa mama abimi mobali moko na mwana na ye na ebandeli ezali sorcellerie oyo mama azana yango
oyo a dominé mobali ya mwana na ye et na kati ya acte oyo ba poser nde eboti inceste. Or loko le boti inceste mama wana oyo mobali na ye abimi na mama na ye soki esi babotaki na mobali elingi koloba il faut bana wana bazala na nse ya protection, il faut bana wana bazala protéger ame babango mpo basala nzambe basambela mpona bango ou basala bacérémonie moko spirituelle na niveau ya Christ Jésus, c'est-à-dire que basambela mpona bango e nzambe a épargné bana et soki okebi te ekofongola baporte ya liwa na kati ya famille wana, c'est-à-dire soki baza na famille baza basé mingi na sorcellerie elingi koloba ke banoko bapapa leki bakozala na baproblème moko très sérieux oyo bakoluka porte moko efongwama. Donc déjà famille wana eza famille oyo mama mutu akotisi malédiction na kati ya famille, ezali famille oyo eza déjà na lignée ya malédiction, eza déjà na lignée ya malédiction yango kutu ya komaka manzungu ya famille te, mais ezali vie ya inceste. Donc mama a créé inceste na kati ya famille. Alors elo na repesa conseil pas mwana na ye atika ye asala vie na mobali wana, mais mwana aluka délivrance ya ye moko parce que abimi déjà mobali mwana mama na ye et puis aluka délivrance pona bana ba makambo wana mibale. Et donc le reste ce qui a sepeli après ko benga na privé et je peux l'aider dans kati ba prière. Donc voilà comme d'habitude. Donc toza na kati ya samedi saint Pâques ezali vie à la mort. Yango ba bengi Pâques ezali passage ya vie, ezali passage ya la mort vers la vie. Yango ba bengi Pâques ezali passer par-dessus, passer ou autre, passer par-dessus, passage ya liwa la mort vers la vie. Donc nous les chrétiens, ceux qui lelo toko célébrer Pâques, c'est parce que toujours reconnaître qu'il y avait un Jésus oyo andima kokufa pona biso, parce que dans Ancien Testament ezaki soki batu basali mabe faut bakata mutu ya nyama bakozama kila na ye bakotia yango na leton tangu l'ange akoleka esika komona makila akota te. Maintenant Jésus lokola liwa ekotaki na nzela ya mutu moko akokaki te kotika parce que liwa ekota à travers Lucifer akokaki te liwa ekota parti Adam akokaki te kotika que liwa wane continue. Il faut Jésus aya lokola liwa ekotaki na nzela mutu moko, il faut vipe ekota na nzela mutu moko et mutu yango babengi na komba Jésus Christ. Et Jésus Christ azoya na kata ba vie na biso juste à aye à sali 33 ans akufi 3 jours après à sekui et lelo toujours kanisa ezali anniversaire, bref ezali anniversaire ya lisekui il y a Jésus-Christ. D'avance, le vrai chrétien a fait le 31, le 1er décembre 2, le 25 décembre 2. Le vrai chrétien fête ya chrétien, il y a un mot, vous allez fêter à Pâques. Un chrétien, il doit fêter le Pâques. Et Pâques, va célébrer, on a scène, 20, et puis, na nzoto, c'est-à-dire, makila Yesu, et puis, na nzoto, ya Yesu. Merci pour la moukousse, malgré la qui, si j'ai n'absolu le loté. Si j'ai n'absolu le lot, la ligue d'avance dans Sambela nano afin nabanda émission pendant 30 minutes on a na kati ya chaîne. Je crois que bato bozolanda bo partager émission bo partager bo baké tout ça déjà na l'homme de faveur le vec Chico Chembo. Je vais prier. Père tout puissant Dieu créateur, avant na ban émission dans le baki permettre que émission au bato balandango bato bazo na nord est l'ouest et sud ya monde balanda émission au et mutunyo soit un problème à partir émission oyo a trouvé solution. Wazana malade nzambo bikisa, wazana ba mikakata nzambo pesa eyano. Na kombo Jésus, na libéré faveur, na libéré grâce. Na kangi ngwana so incrédulité. O pekisa ka bato bazolanda émission babenga te na ko isi yango. Na sengi pa nzambe mutunyo so akolanda biso na émission lelo so ka bengi. Le boko nous ala likolo na ye na kombo Jésus Christ. Amen. Dieu nous m'aide, Seigneur, nous allons malembe parce que bateau baebi comment état santé dans les alliés, na ko gangate na ko labzala tellement lent mais au comprendre parce que ko ganga ya ngote muto ko pesa solution mais oyo nazo bimisa na munoko nanga
yango ekosala ke vie ya batu eba ekangwama batu ba mona loboko na nzambe batu ba vivre na se ya faveur nzambe. Voilà, tozolobela lelo tozolobela sur le marmite sorcellerie. Mais na kata marmite sorcellerie dans zolobela sur le miroir. Nangina lobela sur le miroir sorcellerie de la famille. Qui talatala ya bondoki ya libota. Beta déjà maboko pona temo. Beta déjà maboko. Qui talatala ya bondoki ya libota. Oh, prophète Chico, est-ce que na kati ya ba famille na bisto la pena ba qui talatala bondoki? Oui, chaque famille ils ont un miroir ya sorcellerie. Tolobaki ke nzungu ya bondoki ezali vase, ezali nzungu oyo ezali ko encadrer batu oyo batu nyonso badali diriger na kati ya nzungu wana. Nzungu ya bondoki ezosala ke batu nyonso baza na kati ya famille bazo dépendre na kati ya nzungu wana et vie na bango bakoki jamais ko évoluer parce que baza na kati ya nzungu. Bato baza na kati ya nzungu ya bondoki bako dépendre pas na bango moko te. Ponani parce que bozo sala makamu nyonso et non na volonté na yo mais ozo sala makamu par rapport ya nzungu ya bondoki oyo ezali ko faire fonctionner famille na bino. Donc dans toutes les familles ils ont la marmite sorcellerie et la marmite ya sorcellerie wana yangonde et dirigeaka chaque membre ya famille. Donc ceux qui boza il y a des familles au bazalaka baza il y a des familles au baza tam sous 5 babota mina papa kulutu papa kulutu papa noko tata mwasi na kati ya famille wana komona ke ceux qui boza na kati ya nzungu moko ya bondoki ya famille et famille wana mobimba bazali centraliser na kati ya nzungu wana et bakobana kodala ko dépendre na mutu moko ne bato bazo benga biso déjà mingi ebele na bango bazo zwa délivrance malgré tant santé ningana na kati ba service pendant je crois des semaines parce que c'est un traité dans nos santé et ce que tu zongi et tu zongi là bas service na biso na bato nyonso même to kata ki ba service na bango pour na santé ndo mo to zolo bela lelo sur le miroir spirituel ou le miroir sorcellerie de la famille. Dans la croyance spirituelle, les miroirs sataniques eux de la famille sont considérés comme des objets occultes, c'est-à-dire bah miroir ya bondoki ezali considéré lokola ba objet oyo bandoki basalela ka musala. Dans la croyance spirituelle, le miroir satanique des familles sont considérés comme des objets occultes ou de miroirs mystiques. C'est-à-dire que miroir ya bondoki ezali considéré lokola moko ya ba objet oyo ezosala manakati ezali ko fonctionner moko ya ba matériel ya bandoki. Or na tous les familles nyonso ezalaka na ba ezana force moko ya sorcellerie nango. Famille nyonso ezana objet moko ya bondoki ya famille. Okomona soki na kati ya famille wana boza na kati ya boza na miroir ya bondoki ozo contrôler famille. Miroir wana ezali kitalata wana ezo contrôler. Or miroir elakisaka mutu. Oyebi même tant tozaki na monde ya kisi tozaki comment ceux qui mutu aye epai nanga ni na kosala na kobeta kombo na ye même na mire akobima ou bien même na kitalatala abimi. C'est-à-dire que dans toutes les familles ezana batu oyo bazana ezana kitalatala moko. Alors mutu oyo asimbaka kitalatala ya bondoki ya famille azalaka chef ya famille numéro 1 côté ya femme et surtout maintenant na domaine ya ba famille na biso tozala tobota makana deux familles na ningola nanga be poto boko benga o comprendre pourquoi zo benga tobota makana deux familles ozobota mana famille ya mama qui trata na bango ezali oyo yo poza ko se faire pas obota mi na famille ya papa ba pena qui trata na bango oza ko se faire pas. C'est-à-dire que mutu nyonso batala kaye na kitalata ya famille ya noko ya mama pe ya papa nde sikoyo batu wana oyo baza contrôler na kati ya kitalatala ya famille na kati ya kitalatala vu que kitalatala ezali outillage oyo zo servi bandoki po baye bakamakambo tozo sala
kitalatala bondoki ezali outillage oyo ezo servi na bandoki ya famille baye bakamakambu oyo mutu azosala. Exemple au voyageur au long en Afrique au Kenya en Europe mais makambu na nyonso sala ke simbaka te ezo simbate et non pour ezo sala mabe ezo simbate parce que batala kayo na kindoki ya famille na bino na kitalatala ya bondoki ya famille na bino ezali miroir moko mystique oyo sorcellerie utilisaka pour na ko espionner, tu vois. Donc miroir ezali eloko oyo sorcellerie ezali ko utiliser pour na ko espionner ba vie ya ba membre nyonso na kati ya famille, bref pour na ko contrôler ba vie na bango. Donc na kati ya famille moko songolo tango bazo vivre miroir ya bondoki miroir wana ali po espionner yo okena na États-Unis oza contrôler na miroir ya famille na bino yango komona to zumbongo mbongo kosala nango eloko te oza na Londres oza na États-Unis oza na France Belgique partout dans le monde en Afrique okomona ke okola déjà ovanda kata msusu na papa para wana na âge il faut bima faut peso bima mais vie na yo eza clairté parce que oza espionner na kitalata la bondoki oza contrôle nzoka kitalata la bondoki azo mais ma contrôle moko ya monde à ténèbres or contrôle wana tango bazo contrôler eloko liboso o comprendre que tu es contrôlé na monde à ténèbres to na kitalata la bondoki ya famille na bino si na liboso ko mona ba symbole ya blocage. On a un symbole, il y a blocage dans tous les domaines. On a un blocage financier. On comprend que aux autres travailler, à tout banio matame faut quitter. Aux autres travailler, on a porte au sali 30 ans, mais symbole mon côté zola que ça dit que ça 30 ans na porte. Au coquille déjà vous en Afrique au coquille déjà 40 ans, 45 ans, mais vie na yo aux autres vivre le quoi la vie. Il y a mutu ana 15 ans, ana 20 ans, balé ça ana. Bazo bloquer yo na kita à partir à kitalata la wana. Bako bloquer yo pour blocage wana au comprendre que mbongo est simbate. Et blocage wana ekozala ekoya même na misala. Il y a des gens au basala ka misala, mais musala na ye asala ka 3 mois après ba longolier. Akosala 6 mois après ba longolier. À cause de une année après balongolier, il y a déjà comme ça au asala ka musala mais musala na akenda kanango musikate. Tu dois comprendre directement que ok na musala na musikate bazo longola yo parce que osa spionner, osa contrôler na miroir ya famille na bino na kindoki ya famille ou soit osa contrôler na kindoki na miroir ya batata ou na miroir ya ba maman. Alors mutu oyo aza bloqué, à contrôler comme les blocages dans le domaine financier. Dans le domaine financier, tout ce qu'il peut faire à quoi évoluer, tout ce qu'il peut faire à quoi avancer, pour nanine, parce que à contrôler, à spionner. Moussala ko banoko simbate à cause de la stabilité dans le domaine de Moussala. Mutoyo bazo spionner aza contrôler ba kokipe kokanga libala na yo okoza la mobali to mwasi mibali bazoya mais lokola oza contrôler oza bloquer mariage na ba ko bloquer yango lokola ba ko bloquer mariage elingi koloba ba ko bloquer étoile na yo okomona mobali akoyi kozwa mwasi mais mwasi wana akoyi kovanda na ete okomona papa âge à mukolo akoki déjà âge moko élevé mais abala tanga na 50 ans ana mwasi te ana 55 ans ana mwasi te jeune garçon à 40 à 45 ans ana mwasi te ndenge moko pa bala basi okomona déjà mwana mwasi déjà partir à 25 ans or mwasi déjà parti il y a 19 ans 20 ans il faut se positionner déjà à partir il y a 19 ans 20 ans 21 ans mwasi azana mobali ya sirité moi si azoko kako kozwa responsabilité moko ya domaine ya mariage te comprendre que ozana kati ya kitalatala ya bondoki
Or miroir wana ya bondoki musala na yango ezali ezoyeba ke yo balingi ba ya kobala yo ekopekisa mobali wana o azolinga ya kobala yo ata kona na comité déjà ba pekise na musika. Est-ce que vous comprenez? Au moment que nanu au comité mais déjà na musika yo esi ba pekisi yo que yo au kokite kokoma. Donc ça dit que mobali o il faut ya yo bala. Mais mobali wana tanga zo lingaya kitalatala bondoki ya famille na bino e mo de na musika et empêcher à comme pas na yo. Muto azala blocage kitalatala soki mutu mo il faut musala moko yo zo ya bien. Déjà ba komona ko lingo zo musala ba ko empêcher à partir à kitalatala wana. Donc ba ko compliquer blocage dans le domaine du mariage. Blocage dans le domaine de la finance, bref, ba utilisaka étoile na yo ba kangi yango. Ne okomona ba étoile ya bato belé eza bloqué. Et bato bata na kati ya kitalatala ya famille okomona na kati ya famille mobimba ba vivre ka vie moko ya uniforme. Vie ya zanango, papa zanango, mama zanango. Ba misusu kutu nzambe pasali bango grâce. Baza bango son poto. Mais bazo vivre vie moko ya uniforme malgré ba na poto mais mutu te aza penza na vie moko aza stable malgré poto na ba malgré États-Unis malgré Afrique parce que baza contrôle baza bloqué blocage ezoya à partir ya étoile. Or déjà à partir ya étoile non ce qui va bloquer yango tout ce que tu peux faire au échouer. Nalingi maman moko zo landanga. Ozana poto ozana Afrique. Est-ce que année au bato banango janvier to comme le février. O constater nini na vie na yo. Ozo avancer to zo ngasi. Na 2025 vie nini yo zalaki nango. Attention, même dans le domaine il y a blocage, va bloquer la santé. Diable qui talatala ya bondoki et qui ko bloquer santé na yo de façon que yo santé na yo et ko évoluer te. Maladie wana o vana na ngona 2024, yango et constitution na 2025 et même en 2026, tout ça déjà en avril. Santé na yo lelo boye lolo maladie lelo diabète lobi sucre lobi tension lobi hypertension lobi myome lobi vibrone lobi rein lobi opération lobi donc ça dit que vie na yo santé na yo et comment santé moko et comment le là ozo vivre dans deux mondes monde bato normal na monde hôpital. Aux âge moko ya bien me comprends te ki moi na bien mais moi na on a comment aussi la makila après 6 mois moi une fois qu'il est en hôpital après 3 mois moi une fois qu'il est en hôpital moi na comment SSA karaboy ponani parce que vie na yo vie ya bana na yo bota ki bana bien bana bazo lobate ba bloquer maloba ya bana na yo ba bloquer bango à partir ya kitalatala ya famille. À partir ya miroir ya famille ne ba bloquer ba loba ba no lobate ba no ba kokisi déjà 10 ans ba OK déjà ba 7 ans 8 ans 6 ans même à loba ezate musukuta na mwana ya mukolo même à loba ezate ye moko santé na ye compliqué ata obamoni na $100,000 na maboko 100,000 na ekosila okoma ko senga bato muta def $100. Calculer ba mbongo nyoso yo zui na poto. Est-ce que ba mbongo wana yango za na motilelo? Non, au travail na ba perte. Pourquoi? Parce que tout ce que yo zwaka qui talatala ya famille na bino contrôle encore. Yango mon numéro na nga yango wana esika na komi prophète Chico plus 243 999 37 69 79. Au bengi okozwa délivrance ndenge ba ninga ba délivrance. Or ceux qui talatala ya famille ezo code sa blocage. Blocage wana ayaka pe ko détruire destinée ya ba membre nyonso ya famille. Tu vois? Donc qui talatala ya famille
azo jouer pe rôle ya ko détruire ba destinée ya bato. Destinée zani. Destinée eza lobby na yo. Lelo oza bien. O mona a mobali wana yaki. Namo na boyaki yaki. Na soki zeme bibi nango normal. Mais oye bate que ndenge ebandiko obandiko zo ba déception lelo. Et comme memo malembe il faut ko kata hémorragie wana. Ki talatala ya famille est compliqué ka ba destinée ya bato. Okomona famille mobimba destinée na bango etekama. Maman oza na poto bota bana na yo. Mais bana ba koma oteka ba drogue, ba bebisi destinée mwana na yo. Moi na koma omela ba whisky makasi, ba bebisi destinée na ye. Wana bana, mais bana na ba sala ka musala te. Yo ule bana ba yelo bozui, bana ba yelo mbongo. Mais yo ne na motoki no komi soko luka o lisa bango. Orani, ba détruire déjà destinée. Et ba détruire quand ya bana te ba détruire na ya yo. Parce que ceux qui bibelobi, bana bana loko la flèche dans mon Congo ya chasseur. Il faut qu'on soit flèche ko beta bana ba kenda ko sala misa pa mela biso. Biso na culture na biso ba africain bana ba sali saka ba para. Mais tala ya yo bana, tala vie na yo. Bando botama, para na yo. Vie na au sala ki para na vivre vie bien. Non, parce que destiné na yo ba boma libala. Moi so azola nanga zo botate. Ba bebi sa destiné na ba bebi sa matrice na yo. Or so ki moi sa zo botate luko ba bebi si destiné na yo. Pour lobby asimba bana te. Mais okomona mutu aboye avani na epe na kimia. A trouver vie ou azo vivre normal. Azo ki zeme zeme bimi, azo yami bale bimi, azo yami sato bimi, azo ka zemite. Ana ndako libala zo kanga zemite. Même mobile, ceux qui ba luki ba compliqué destiné na yo komoni mi bale belé le loni papa penda oti koloba awa. Au moins neti bon, tout ça explication ya maman wana. Ya jeune fille wana. Babala ni na mobile na ye. Mais destiné ya mobile na ye ba bloqué ba bebisi yango à partir ya rapport sexuel. Basali ki azana libala mais nzoto mobile te emate. Pour maman Bokilo a traité ye, pour maman Bokilo ye moka meka. Allez, mariage et baby, donc destiné baby. So Obeng nous a numéro plus 243 999 37 69 79. Nous allons prier pour toi. Nous avons arrangé destiné na yo. Ba chrétien belé lelo ba destiné na bango. Eza isusu ya malamute à cause. Il y a difficulté. Difficulté, oyo batu bazu na kati ya famille. Ils ont détruire destinée. Destinée. Il y a ba famille ebele. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. On a besoin de destinée et comme destinée moko stable. On a besoin de préparer. Or na kati ya kitalatala ya bondoki ya famille. Kitalatala wana ba baby saka ba destinée ya bato. Kitalatala wana ba détruire ba destinée ya bato. Or ceux qui va détruire destinée, yé pas que bazo détruire ba bandi na yo kitana sena yo. Destiné à batu ezouta à partir ya miroir ya famille. Ya kitalatala ya bondoki. Na on est comme na chaque famille na kitalatala na bango. To profite fongo de téléphone hein. To fongo de téléphone soit ba bengo na numéro wala to benga numéro eza auto. Numéro to tia wala. Ba bengo na numéro na yo. Non, ba benga na numéro na yo. Ba benga na numéro eza na commentaire wana. Numéro oyo voilà. Plus 27 61 55 et 52 pardon 250 66. Vous avez le numéro Oyo plus 27 61 52 250 66. Numéro Oyo est dans le commentaire. Vous avez le numéro Oyo dans le commentaire plus. Oyo est dans l'écran T. Oyo est dans l'écran et vous avez ma pré-émission. Mais pendant que l'émission, vous avez le numéro Oyo dans le commentaire. Merci beaucoup. Allez-y. Voilà.
Donc, na kati y a tous les familles. Na tous les familles, tu as des familles. Tu as une famille paternelle, maternelle. Et na famille maternelle, bah, dans la rappel, qui t'a la telle à la bango, bah, contrôle la batunios. Ce qu'on mouton se retrouve à deux côtés. À un côté, maman, côté, papa. Tous les deux qui t'a la telle, les autres contrôlés. Ne comment on a parti à qui t'a la telle, à wana, bah, destiné à batozo, yo, quoi, alors, ceux qui te sont les canacats, il y a radio locale. Ils allaient te poto ça l'aventure na bateau. Mais ça poto aider ma fille à bateau. Oh bien nommé. On a déjà benga to lancer déjà appel, to lancer déjà téléphone, to lancer déjà ou bengi biso, aux ana maladie to ko sambela pona yo, ou bengi biso to ko bonde la nzambe, aux ana problème c'est de se qu'on te peut si conseil. Benga sikoto bondela. Donc dans tous les domaines, on a besoin de délivrance. On a besoin de zamba kangola yo. On a maladie à diabète. On a maladie à tension. On a maladie à faiblesse sexuelle, éjaculation précoce. On l'a là parce que ceux qui même pas détruire destinée na yo et ko compliqué même ba ndoto na yo. Et na ba musu Allah la kana butu alota aka ba ba kufa. Ba so compliqué destinée na ba so na mayo vers la mort. On l'a la kana butu molota aka ba kufa. Olota aka noko na bino na kufa. Papa leki na bino na kufa. Ya na bino na kufa. Koko na bino na kufa. Noko na bino na kufa. Olota aka ba cimetière. Tu vois, déjà, Moutozo là, la boutou, mais noto na yo. Et ça n'a pas noto moko yamabe. Ola la kanabuto, lo takaka, odo sangisa nzoto na mobile. Alors, odo sangisa nzoto na mwasi. Alors, bonjour. Oui, bonjour, papa. Bonjour, papa. Bengi biso api komo nani? Na zola na yo depuis Angleterre. Oui, papa. Komo nani? Papa, sinon, je suis Angleterre. Oui, papa, je suis en Angleterre. Lobin, où ça la voyons? La Bible, dans la prophète, après ça, on a nos solutions, des problèmes pour la sexuelle. Papa, je suis en Angleterre. Avant un problème, il y a faiblesse sexuelle. Ok, Papa Junior en Angleterre. Bonjour, Papa Junior. Oui, bonjour, mon saboli prophète. Papa Junior, il faut stamber la mingi. Ok, mais Papa Junior, yo bengi biso. Mais na zomo na mwasi moko na kombo ya Vicky. Mais mwasi wana aza mwasi ya camarade na yo. Oui. Voilà. Moi, si on a mon camarade, mais yo okomi ko bima na moi si ya camarade na okomone Vicky. Moi, si on a commandé Vicky. Pourquoi au CPL bima na mon camarade na yo? Mobali na merci. Nazo mona bazo koma komba Claude wana neto zolo abo siko aga na États-Unis. Yende mutu azwaki photo na yo atindi yango précisément na Vodou. Nazo mona na Benin. Pour pas luka ba détruire faiblesse sexuelle na wana, ba détruire santé na yo. Sa problème na yo eza problème ya santé te. Eza problème que obimaki na moi sa camarade na pour prouver et yé azwi photo na wana Facebook. Atindi yango na Vodou na Benin. De façon que ba compliqué yo. Nde ozo remarquer même santé na yo lo lengo na ya kimobali. Eza ya kokita. Na zo sambela pono sikoyo mais lukanga après après émission au la répatance. Est-ce que je peux prier pour toi? Oui, ça me va. Va payer na zo sambela pona papa oyo. Abimina mosa camarade na ye et mosa camarade na ye mutasali eboy et mosa camarade na mosa ndako ya solo dans la vie avant la sambela pona yo mwasi ya mutu ndako basimbaka yete basi baze belé soza na poso za la polygame problème ezate mais mwasi ya mutu ya ndako basimbaka te papa
je vais prier pour toi. Nzamba bikso siko. Mais après prière au bengi ngai. Nazo sambela pour non. Zwa loboko na mobali tsa juste na sa loboko. Na sa libumu non. Je vais prier pour toi. Nzambe ayokelo mawa. Lokolo bengi na nzamba ayokelo mawa. Na sambeli. Au nom de Jésus. Le Dieu de mes pères. Le Père de tous les esprits. Asali mabe abimina mwasi ya camarade na ye. Na sengi moto na nzam. Oui, asali mabe. Mais bazui photo de bakena ngona bonganga. Ye akimye pa Yesu. Ake ko luka banganga ta kimye pa Yesu. Ngana sambeli sikoyo. Et sika ba chaki yo na longoli au nom de Jésus. Na longoli photo wana. Moto na nzambe kota siko na nzoto na yo e bikisa yo. Penino bakotisa na monde à ténèbres. Nzoto na yo bakangi na monde à ténèbres. Oyo bakotisi yo moto na nzambe. Le fait du Saint-Esprit e bana musala sikoyo. Oyamba nguya na nzambe. Ndenge papa Daniel na France abikaka. Yo ko bika sikoyo. Ale moto na nzambe kota. Reçois. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Yamba moto na nzambe. Nzamba bikisa yo. À travers radio le colère au monde bola manzam au monde le boko nzam au monde nguya moto le fait dans la moto de salam dans la nzam adobikse siko abikise reçois shalabra shalamanaga rikamana seke le Père de gloire. Merci. Obika. Yangwana. Zamba obika sikoyo. Et la délivrance de Salama. Après yo ba musuba ko benga ba mona loboko nzambe. Neke yo moni après te sikoyo. Allez yangwana, si maman. Nzamba bikisi au nom de Jésus. Reçois la grâce. Betela yesu maboko tala moto na nzambe nenge zo sala makambu yozo la nanga partout dans le monde loba nzamba faveur abikisi mutu sur place na plateau. Moto yo tiwana. Nzamba bani musala après émission benanga na privé. Tout ça, nous service. Afin que tout le monde likamouana, ou bazar dans tout le monde. Papa Kati, pour moto nzambe koti. Bien aimé dans les ténèbres, tu vas voir ce que ça lit. Ngouya ya nzambe za na possibilité bikisa. To meme nzambe oyo to ana besoin te muto bika après. Tant muto bengi abiki sur place na problème na ye. Tant muto bengi abiki a solution. Allô? Allô, bonjour, maman. Oui. Comment on a dit bengi wapi? Na bengi bino naza na Espagne. Ok. Naza na problème, papa. Ça fait au moins 2 ans que mon bal n'a rien ne marche. Na moni makambo nzamba azosala na nzela ya prophète. Na lingi nzambe wana asala quelque chose pour mon bal nanga. On a zolanda pour moi naza awa nazolanda bino na émission bozosala. En fait, maman dans l'Espagne, mon bal est dans Mikakatano. Mais maman lobala nous faveur. Maman lobala nous faveur. Ok. Merci maman. Maman yo ozolobaki na zoloka. Ok. Yo olobi mobali na yo aza na problème, ça fait 2 ans, rien ne marche. Mais maman, Nzambe asalika yo. Outaki ko sala voyage moko. Outi ko sala voyage moko na Kinshasa. Maman, outi ko sala voyage moko na Kinshasa, ça fait 1 année.
Allô, maman, nalobi outi ko sala voyage pour la Kinshasa, ça fait une année. Outi Kinshasa, ça fait 2 mois. Non, outi Kinshasa une année. Une année, 2 mois. Pardon? Alors, une année, 2 mois. Voilà. Na voyage oya outi na Kinshasa wana. Ezala biloko moko oya outa ki nango na ndaku ya famille ya mama na ye. Oyo ba pesa ki yo mama. Enfin que oya ko tshela mobali no na biloko ko lepo mobali no alinga yo mingi. Mais à partir ya biloko wana nde mobali na yo makamno se baby. Biloko oyo ba pesa ki yo outa ki nango na Kinshasa e pa batata mwasi na yo. Po oya ko tshela mobali no na biloko kolia. Eza biloko ni. À partir ya biloko wana nde makamno mobali na yo et baby pour épreuve après 3 jours mobali no kolia biloko wana mobali no balonga ke musala. Oh, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Tu vois? C'est-à-dire que biloko yo yaki nango. Ozwaki biloko mobala lingo mingi. Ezalaki pona bolingo so à partir ya mobali no longa musala. Benanga après émission. Benanga après émission. Na osala service na détruit biloko dans li mobali na wana. Mais maman yoka mama. Yo moko ça fait nazo mona ozo kwanza juste na ba partie intime na yo. Ozo na problème moko ya ba infection na nzoto na bino ya basi. Oui, papa. Ok, je vais prier pour toi Nzambe abikso tout de suite. Nzambe abikso pour na infection wana siko infection wana e uti wapi? Infection wana e uti à partir ya tata mwasi na bino. Oyo apesa kiyo kisi po tsa na biloko kolia mobile na yo. A détruire mobile na yo. Je vais prier pour toi maintenant Nzambe abikso na malade infection wana et après prière au robenga ngai pona landela makama mobile na yo. Mais ko sala li subomote luka bolungwa solo ko luka bolungwa kisite. Je vais prier pour toi. Chalo boko na sali bumunza madobi siko. Azo longola yo biloko za na se nzoto na bo mwaswana. Oyo batiayo. Je vais prier ko ka moto na nzambe et nzamba do bikisa yo sikoyo. Je vais prier pour toi. Reçois la grâce au nom de Jésus. Le feu du Saint-Esprit. Moto kota na nzoto na ye. Abika na maladie. Bikisa mama. Bikisaye moto na nzamba esika bakanga ki pendant tango mulayi nzamba bikisa eloko batie na nzoto na ye afeke bo malibala na ye ngala longoli yango nzamba uti ko bikisa na malade nzambe bikisa pe yelelo au nom de Jésus-Christ de Nazareth na déclaré nzamba lokole nzambe na biso bikisa au nom puissant de Jésus. Reçois la grâce. Moto na nzambe bikiso. Le telobi. Amen. Reçois la grâce, maman. Benga après mission nzamba bikiso déjà. Bien-aimé dans le Seigneur. Dans le cap, benga nenge bande ko bato ben. Maman bengi alors mo bay na yo salate mais nzoka ye moko parere. Akeka mbay na kiss mais kiss wane détruit misala mobile. Ozine ko mutusu. Partout dans la nanga. Bengi to sambeli nzambe. Qui t'a la taille à bon dossier. Bonjour. Obenjua kumona. Ouais, kumona. Kumona. Papi na France, oui. Oyo kayo. Ndeko azala proba mukanda papi na France abeza abwaka ngunda ezo simbate. Ok. Je vais prier au Père Tout-Puissant des Créateurs. Soutenir Ndeko Francis, papi na France, salisaye. Au nom de Jésus. Ndeko, il faut ça l'attention parce que makama mukanda na yo ozana bitumba na ba membre ya famille na bino. Papi kanga téléphone dimnet c'est là.
Ndeko papi, dis-moi télévision dans ton téléphone et quoi sont dans la studio auto. Dis-moi téléphone. Voilà. Ndeko, il faut ça l'attention parce que ndeko, il faut ça l'attention parce que aux anabitumana ba membre famille na yo. Yo oyaki na poto mais ezalaki na lupango moko o etekamaka. Mais lupango ngo o etekama ezalaki nazomona na monga fula. Hein? Oui, bateka lupango mongo na monga fula po okende poto. Ok. Mais après côté kalupango wana tata mwasi na bino akufa. Tata mwasi na bino akufa ki? Oui, absolument. Mais yo okoma ko lota tata mwasi na bino na bandeko ya papa na bino musu bakufa. Ok. Déjà ozolota batu bakufa okoyi jamais kozwa vie. Parce que mutu nyonso ozolota batu bakufa bazo benga ye vers la mort. Bazo landa yo baboma yo par rapport à lopango wana batekaki pona yo kende poto. Donc monde à ténèbres ya famille na bino ba sepela kité. Après émission, je vais prier pour toi dans un service. Oko mukanda. Mais le soir mukanda kala problème ezali le pan on a bino o bateka po kende poto. Après yango tata mwasi na ya kufaka na souci na tension wana. Ne ebandi ko bundiso ndozolo tabandoto ya bato bakufa bangono na kata famille na bino. Je vais prier pour toi mais après prière, après émission, benganga na chambela pour na fa no ba service. Olandi oui, je vais prier pour toi. Bomba ina faveur. Makila yesu bomba papa o. Azobe anga après mission nzambe za liboso. Na kombo Jésus délivré. Au nom de Jésus. Amen. Bien nommé dans le Seigneur. Voilà, on va prendre donc on appelle à Souka parce que le temps nous presse déjà, tout comme la Souka. Prophète Chico Azol ou Malouba Souka, tu nous appelles, moi, sur le côté, et puis on va arrêter. Si on continue au Benga, si on a numéro apôtre, il y a numéro à prophète, parce que sur l'émission Sili, tu vas sur le numéro après émission. Voilà, vous allez conclure, prophète. Donc, pour la conclusion, na kati ya ba vie na biso batu. Tout à diriger la membre de la famille, na pouvoir astral, na pouvoir ya coutume ya bondoki ya famille. Alors na kati ya pouvoir ya coutume ya bondoki, toi na besoin to tika na kati ya pouvoir wana te, toi na besoin to la libre, to la délivrer. Or pour tous à la délivrer, il faut s'engager dans la prière, il faut s'engager dans la recherche spirituelle. Oyo eko bimisaye na kati ya kitarata la famille, oyo eko bimisaye na kati ya nzungu ya bondoki. Alors, Batinoso balandi biso, o azui tako benga biso te, abenga biso juste après mission. Toko sambela nzambe, nzamba bimise, et mutu nyoso zolanda biso. Il y a des gens, on a besoin benga, mais souci na yazo banga. A mon akaso abengi prophète. Prophète a ko décevoir yé. Nenge ba prophète wana ba salaka non. Mutu na mutu la nenga sala ka musala. Nzamba benga na kata mission oyo, enfin que ko délivrer bato ba na ba problème. Bible obi, venez à moi vous tous qui êtes fatigués. Yo na ba problème ya ka to sambela nzambe. Et nzambe akosa no faveur. Na bonde le pan nzambe que mutu so ko benga na avril est les gâté soki mutu bengi nga nzambe a changer vie na été. Tika kolo la biso di ko ya mwana. Oui. Allô? Oui. Allô? Bonjour maman, bonjour, bienvenue sur votre commune. Maman Angèle, la Pointe Noire, la Congo Brazzaville, maman Angèle, oui. On fait travailler presque 3 ans. Avec papa, avec la limite, vraiment, tant que nous avons dans la miracle, papa. Maman, ça la Pointe Noire, ça fait 2 ans qu'on a eu à Otambolati. À Olanda, le prophète. 3 ans. 3 ans. Bazana koko ngo siko wana. Mwana za wana siko koko.
Mwana za wana Ok, te ba célébration maman ko katika. soki azalaki na yo sur place voilà soki azalaki na yo sur place sikoyo kaka nanga natambusa ye lokola aza na yo sur place te okobenga nga après émission je vais prier mpo na nini nalobi bongo pourquoi parce que ntango tozosolola mama nazomona Mama yoka tozosolola awa nazomona leki na yo ya mobali kombo na ye André bamisusu babengaka ye Philippe leki na yo ya mobali kombo ne André bamisusu babengaka ye Philippe André aza leki na yo non voilà mais petit frère na wango mikolo yo auti kosomba ndako asomi ndako moko na mona eza ya 4 niveaux mais asomi yango mibale ok makolo ya mwana na bino wana eza na bandako wana voilà benganga après émission kola pambola biso merci benganga après émission maman Nathalie m'a promis d'aller pour comprendre grave benganga après émission merci zaba pambola bono sozolanda biso bien aimé okobenga tokosakola mbala moko numéro na biso yango na plus 243 999 37 69 79 949 plus 243 999 37 69 79 yango nesika bakomi Chico prophète Chico bengi tokosambela na yo zambe akozanga te susi na biso ali na avril oyo mutu nyonso kobenga biso na mois oyo zamba bikise zamba pesa solution tika kolo apambola biso merci. Voilà, Madame Malandi, nous sommes obligés d'arrêter ici. Nous avons déjà largement dépassé les temps. Grand merci na prophète Chico Shembo, oyo accompagné biso na liso na biso ya lelo ya ndeko oyo abengisi mama na ye na France. Mama komi wana akomi kobima na mobali na ye ata inceste na famille émission esili awa j'insiste sika so lingo benga okobenga na numéro ya prophète ezalaki déjà wana biso awa na studio to si so lingo benga après émission okobenga na numéro ya prophète oyo apesi bino wana soki osi yango te ezala émission sili ozongela émission po ozwa numéro ya prophète yo muto otala biso ya soki ozona liso ya kopesa benga biso opesa liso na yo soki obengi biso ozwi biso te komitumisa te tikela biso audio ya liso na oto kobeta yango kaka ndeko lingi tobeta yango soko lingi totanga kombo tokotanga kombo soki po boy totanga kombo te tokotanga kombo te. Allez, bonne fête de Pâques à tous, portez-vous bien, santé de fer à tous, chap chap et tchara. Bonjour à tous, bien le bonjour. Kim Cosmétique vous présente sa nouvelle marque de soins corporels qui est constituée d'une thym banane, thym caramel et thym métis. Bonsoir ma papa, ma maman. Kim Cosmétique mokonzi à l'opposo ayeli bino ba solution ya sika. Ba solution ya sika pona l'opposo na bino pona ba problème na bino nyoso ya l'opposo Kim Cosmétique nde solution. Na memel bino 3 gammes na nga ya sika. Première gamme ezali thym banane, deuxième gamme ezali thym métissé et troisième gamme ezali thym caramel. Et nga na memel bino susu ba coffret yango yo pona ba fête. Ba papa bokoko offrir ba maman ba coffret, ba maman pe bokoko offrir pe ba papa ba coffret. Maman Kim Cosmétique donc a memel bino susu ba produit ya sika. Pour chaque partie ya nzoto eza na traitement na yango ba gommage ya nzoto yango yo ja mususu ya ba gommage ya nzoto yango ya bato baza na nzoto ya makasi po yo telezaka mwa pasi mwa makolo place ya mwindu makasi ou mwa maboko ba coude wana nyoso yango gommage et puis ba coffret ezalia wa lisusu ya ba tampon na bato ba betami ba tampon me ya sika
et puis naza ba gel douche mususu yango ya te caramel et puis naza ba gel ya te métissé ya te banane na naza susu na savon ya sika oyo ezolongola ba mami oyo ezolongola ba poche oyo ezolongola ba tampon oyo ezolongola pe banduta yango à la base de tomates na naza susu na ba huile rajeunissante pour le corps donc eza mutu mususu tete alobi te nga naza besoin kopakola mafuta te nga za besoin kotela makasi te donc arrosamena na besoin ya huile donc à la base de tomates ezali awa à base de osimbi elimeti pembeni esase papa suweno nini babomaka moto na petro te polamba na mbabola esengi makala yo timabanga Edgar Mvumbi papa na soki osali bongo wana obomi moto bolingo nanga mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokweya mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro yangu dans mon cœur tu occuperas toujours la première place.